bonjour Nabino Nyonso, vous en Stéphanie La Rose, Awana La Rocho, bienvenue encore dans La Rocho, les belles dames, Ozalinda Kunayo, bienvenue. Là on a libino modèle à ceux qui ont nos amis dans mon bonhomme, tout modèle vraiment simple, na maquillage dans un bonnet longi, maquillage moko simple pour nous que ça la nanda ku yo moko na sorti aux amis on a pour ça kobima, comme te dit que le loba mikolo oba moi ezali makasi, donc là t'as ba perruque, on a donc mon longi na zo ko kalisu souté, ko kanga ba suki ba mèche na zo ko kapete, donc on a tiki suki na mikolo o polele, so bo remarquer que na zo benda mingi ba noani parce qu'il y a un tezo edengai mon pépé kota na kati ya mon tout, donc noani vous a vraiment simple pour ça là yo moko za ka pour 3-4 minutes aussi ici donc tellement facile, il y a yo moko ya ko sala nanda ko, donc tout tika boze nanda ko to tika ba suki na biso naturel et bimali banda ezo mon pépé et kota vitamine ya moi na kolba mingi tele belle dame na kotika bino moko bolanda. Et là, le na kosala na ko peigner suki na ngai na ndina na bendango noani. Donc ça dépend ce que ngi noani na ezana se bien ezali kolo yanga ekozali kolo nazo peigner suki na nga e matali kolo. Et après on a ko pakula gel comme vous biki na pakula gel na nga mingi te kaka place o liboso na sima pour na suki na ngai e bendana. Et na ko peigner lisusu suki na nga ta na pakula gel na peigner yango pour suki na ngai matanyo so likolo. Et na kwa kanga noani, donc na oche élastique na nga na noir, donc angilango noani, nazo kanga noani ngo makasi, donc nazo serrer suki na nga. Après na kwa kopakola olive oil pour na ko benda ba baby suki na ngai. Donc na kwa kuchonga ka liboso suki na pona ko aider ki ba suki na nga ba bébé elala bien parce que nazo sala noani le même jour, donc autant peut-être que noani na yo elala suki pendenge ninte. Donc comme suki za nango naturel atasoka noani bendami nango bien, donc c'est tout quoi. Et na kwa kocha kitambala, na kocha kitambala nga tona sala maquillage ki noani na ngai e ka gel na nga e kauka. Après, on a encore la baisse na misu avant que n'ait pas faire à paupières. Donc, on a la baisse n'a bien pena combien n'a on a mis sapi. Et nous avons la palette n'a osali à Miss Lynn. Yes, c'est a Miss Lynn palette. Girls n'a palette au mingi. Après, on a encore la deuxième couleur on a osali à chocolat. On a encore sous la couleur n'a ya transition. Pena ko bendengo bien di couleur ya misu. Et na kwa couleur o ezali ya mauve, ezali le kwa mauve moko ya moi pété. Na kwa kochonga kana couleur wana likolo wana kota couleur nanga ya transition. Kwa kocha couleur o ezali ya mauve le la mauve noir. De na kwa kopakola ngo likolo wana ka pesa couleur nanga ya transition. Maintenant dans a focus mingi na coin ya misu nde bozo mona wana pe na bending. Et na kwa ko benda ngo le couleur nanga nyonso transition na benda ona brosse nangai. Na benjango bien et na kocha couleur o ya champagne na kocha likolo ya makiki wana pona efungulanga misu efungulanga makiki et na kocha couleur na ya color pop o les belles dames couleur oyo na epsibino les belles dames couleur oyo eza vraiment wow donc kocha on a se ya misu pe na cause sous brosse nanga ko benda likolo pona esangana na couleur nanga likolo na kwa kopakola crayon nanga ya mwindu na se ya misu et na kwa koza couleur wana ya gold na ko chango na coin ya misu wana et na ko tia de couleur ona zo la ksabino na zo tia de couleur wana na se ya misu nanga pona efungulanga misu na kwa kocha mascara na kocha mascara mingi tipo bike to kolata ba fossile. Ah, parce qu'on a continué à elongi na la bino musique les belles dames pour la bino moko bolanda ti na suka. Merci. Eloko eleki bolingo ezatenga la sengi bolingo soki bolingo eza kosala moninga mabete olobila nzela bolingo nyonso ekopesa mbela ngai ebuki bakomande nyonso nasengi bolingo nalingi nalinga yo koleka nyonso yo namba wana nazala mosusu te nalingaka lokola yo nalinga moninga nanga lokola na milingaka
soko zolinga moningo kosalema beto koboma te. Awa siko tozongeli suki na biso lebe d'abord monde suki na ngai elali donc suki on déjà boye oza déjà paquet moko mais le quoi na lingi ezali belé na kobakisa ndambo oyo pona ezala ngebele mais ce que lingi te ezali belé ndinga na osala ngo ko sala na paquet na moko oyo donc na tala ngo paquet moko na ndambo pona lingi ke suki na nga ezali belé ezali vimba donc comme nga boye o eza paquet moko na ndambo ndina sali yango na kochango oil nanga ozali ya Organix olive Organix yango na ocha pona ngingisa ngo okoyibata comme d'habitude na ocha élastique na katikati awa suki okosate yokotonga te sengi boni na kocha suki nanga na kangisa suki nanga na nuani yango nde mutu yalanga na kolongola mwa ndambo ya suki boye apona na kobalusa ngo na mutu tolongola encore mwa ndambo donc ozosala ke noni na yo ebomba na bien et na kocha pince merci na bino nyonso bandi na ngai ne bande po comme na nga na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bo senti comme que vidéo o esepeli si yo ko aimer yango e ko sala ngai bien pe ko zala abonner la chaîne na ngai ya la rocho e ko sala ngai bien makasi ko bo senti ko partager ba vidéo na nga pe ko landa nga na Tu Congo na Sepela TV. Merci na ba boss brothers, merci ne to landa ngai wana tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye. Et ça peut ndenge moko na toilette les mesdames sokola ka toilette na yo ça pona bien na yo moko